sange kika mbamo na bébé o. Na elo ya bébé ba komi nasika wana. Na esi mama nasinga binzamba pesi o mwana. Mama nasi mwana o akomi charge na yo. Mutu lokola moyi aka charge na yo. Mami José soit bébé na yo. Donc bando bako ba charge na bino. Nzamba pesi bino bango. Oh nzamba komona ke ye moko alinga ba charge ya mwana azwi. Mais nga naza pona bino nyonso. Naza charge ya mutu monte mais wana ona lobi nzambe nemta lobi. Beta maboko. Amen. Visiter orphelin, veuve, vraiment ensemble partout aux Olandanga, ça la geste aux Amalam, au Sungabande Konabiso la Passi. Mais bande Konabiso ba comédien, ba commissaire que le moko qui a licho ya kofinga, ba finga nga pe belé, tout monde ba image, ba sela nga ba émission, ba ba n'importe quoi pour la prophétie. Mais nga na za kaka musakoni ya ba comédien ti. En tout cas, merci na baïnon Soublanda Kabiso na katia chaîne Super Promo. Tozali awa na commune ya Makala, juste na orphelinat Siloé. Je pense que vous avez mon yango orphelinat Siloé. Yango yo, et juste na avenue Iben. Et oyo ebani makasi na musala kosunga ba orphelin. C'est pourquoi le leta mukolo munene ya sorti ya munene ya fondation Rehoboth Ministry oyo vraiment batu basangani pona koluka kombo ya Yesu ko poussa yango e mata likolo. C'est pourquoi bayaki awa tokoluka pe toluka totuna bango ba question to ba pourquoi bayaki awa baye tomoni na kati ya ba image tomoni bakiti ba biloko ebele tokoluka pe toyeba na kati ya orphelinat oyo po tomoni lelo komi monnaie moko courante na kati ya ville province ya Kinshasa bato bakomi kotamba na ba bafle kosenga ba mbongo pesa mbongo kotamba na ba parcelle ayo loko wana eza ma bien te mais tokoluka toyeba est-ce que orphelinat oyo Siloé est-ce que ezalaki eza orphelinat oyo et salami kaka pona peut-être kolia tu mbongo tonde nini est-ce que orphelinat Siloé ezali orphelinat oyo et dakapena bana bano bazana kati bazali bana oyo peut-être ba lokoti libanda kaka pona ba vimbisa pona et moi na kaka orphelinat biso na bino ensemble toko découvrir un peu toko découvrir pourquoi kaka lelo Rehoboth Ministry baye awa na orphelinat kotika biloko to natana kotaki na kati na monaki bana moko mike ba bébé est-ce que babot ezaka ba orpheline oyo bazali babotaki bango to bazali bana oyo bazwaki bango babwaki bango na balabala. Merci tolanda image toujours à tous après. Merci. Le début c'est quoi? L'amour exprime la prière. Numéro combien? Combien nini? Lelo, ministère et pour la question et c'est monté. C'est nous allons chez nous, soyez la bienvenue. Go! Chez nous soyez les bienvenus. Nous vous accueillons en famille. Chez nous soyez chez nous. Nous vous accueillons. Sincèrement. On arrive. Ici chez nous. Nous vous accueillons.
silence. Toyebi awate, tokoma nanu awate, tomona pe binote, toyoka pe lisolo na binote. Amen. Amen. Biso tozali ministère Rehoboth. Rehoboth eza na kati ya Bible. Soko tangi na Genèse 26, 22. Okomona esika babeti lisolo ya Rehoboth. Eza na tata moko Isaac. Abandai koluka esika okende kovanda. Abundi esika nyonso akomaki abandai kobengana ye. Me aye kokoma na Rehoboth akuti kimia. Yango avandaki wana pe Nzambe apambolaki ye na Rehoboth. Donc Rehoboth eza esika ya malili, soki otamboli olembi oye na Rehoboth okozwa solution na problème na yo. Amen. Amen. Nzambe azoyebisa Jérémie chapitre 1 verset 4 na 5. Ayebisi Jérémie boye, alobi Jérémie avant que okota na libumu ya mama na yo, nga Nzambe na yebaka yo. Amen. 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 Na lingina yebisa mwana moko azawa yebake Nzambe ayebi yo. Amen. Avant que yo bota Nzambe asi ayebaka yo. Amen. Mutu moko akopesa nga kombo na ye. Kombo na Trésor. Avant que maman na bino abota yo, Nzambe ayebaka yo. Et puis ayebaka ke kombo na yo kozala Trésor. Et Nzambe alobi na tie yo na mokili po koma mutu munene. Est-ce que mutu moko akoloba amen? Amen. Yebake ata ozawa na kati ya orphelina. Lokola Nzambe apesi yo papa Frank. Lokola Nzambe apesi yo ndaku. Apesi yo pe baboti mususu eza biso toye kotala bino, Nzambe wana akopambola yo. Amen. Kotala bino toye la bino bilamba, toye la bino biloko a bien. Amen. Amen. Alors yango wana toyaki kotala bino, Nzambe ayebisaki biso depuis le 31 décembre. Alobi avant mois de mars ici là. Bokende koluka orphelina moko o eza penda orphelina ya solo. Ya lokuta te. Nzambe amemi biso touti kitambo toyeti awa poto kutana na bino toyebisa bino ke tolingi bino mingi. Amen. Amen. Mutu moko te alingaka papa na ye to mama na ye akufa. Eza bongo te? Est-ce que mutu moko akasambelaka ke non Nzambe nalingi papa na nga akufa lelo? Ekomaki bongo. Me yebake boza na tata moko malamu kombo na ye Nzambe. Nzambe alobinga naza papa ya ba orphelin. Et puis botika ba orphelin nga moko na kolesa bango, nga moko na kobatela bango. Yango apesi bino ba papa ebele oyo, apesi bino ba mama ebele oyo po basunga bino. Alors biso Rehoboth na Siloé tosali alliance lelo oke tokobokola bino. Tango nyonso boza na posa Nzambe akotinda biso tokoya awa po topesa bino o boza na posa. Amen. 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 Yango wana tokobenga Pasteur Blanchard ekoleka. Menini ekoleka te? Bomi betela maboko. Boza na ye. Nzambe apambola papa Frank. Na visite à lelo toyambi Rehoboth Ministry. Omona bena équipe mobekiti awa baye kotikela bana biloko ebele oyo tosatandaki na yo te. Bena Nzambe oyo tobondelaka atindeli biso lelo Rehoboth Ministry. Yango napesi merci na kombo ya bana nyonso ya orphelinat Siloé na bandeko nyonso bazali Nzambe pena pambola Rehoboth Ministry. Esika oyo komite ekoma na kombo ya Nzambe. Esika oyo bengami te bengama. Nzambe ba orphelin akota bena na ministère oyo ekele musika na kombo na Yesu nde tosengi yo sepa Nzambe. Amen. Oyo likanisi oyo eutaki wapi? Eza na mama moko Nzambe ayaki komona ye ayebisi ye bato mingi bazolela na mokili. Bato mingi bazonyokwama. Bato mingi bazozwa ba solution te na ba problème na bango. Alors esengeli yo olona nzete moko ya munene, nzete ya malili otobengi Rehoboth,
alors bato bakoyaka wana soki baye bazwa basolution na baproblème na bango. Amen. Yango asengaki na ye asala ministère oyo. Ministère oyo eza église te. Ministère oyo esangisi bato ya mokili mobimba. Eza na bato baza na Kinshasa wa, eza na bato baza na province, eza na bato baza na poto, oto sambelaka na bango pona ba problème na bango na kati ya ministère. Alors to sambelaka en ligne, to sambelaka na réseaux sociaux lundi, mercredi pe vendredi. O nyonso aza na problème na mokili. O nyonso na likambo ezo tungisa ezo so solution te, to sengi na ye abenga biso na ba numéro na biso, to kopesa ye secret o biso to zwa poto za na kimia na kati ya mokili. Amen. Amen. Zambe malamu, malamu, zambe malamu, malamu, zambe malamu, malamu. Merci pour kutana bino. Vraiment bilaka nzambe ate wumeli suka suka ekotisa maka. Nzambe vraiment so le kumuton to koti tozoya na oye bateni neve sans nzambe. Vraiment likanis oyo roza charge ya orphelin eza ya lelote. Tozo ba charge na pesa rabatu ba charge ya roboko la bana mais tozo ba orphelin ya ba bala ya ba cité. Vraiment idée ya koya na orphelin komona bino na tikala kozwa ngote. Kasi nakati ya kobondela, nakati ya kosambela, nzambe ndenge kopesa nga révélation alobi na ngai kende koluka orphelin olia na bango. Message wana yaki na nzela ya voisine. Chaque minute on azobondela voisine wana la mukaka azosambela. Ayebisi nga binzambe alobi na ngai okende kolia na orphelin. Na yebisi nga alobi na liaka déjà na orphelin alobi te. Oyo nga nzambe alabisi nga na moni bokoti na mutuka botie biloko bolati bapolo. Bokei ko visiter orphelinat moko. Yebisi nzambe aza malamu. Oh, ayebisi yo to kosalela ngo. Vraiment ezwaki tant to bande ko bondela pona ngo, ngonga ngwe ko kakate ekoti. To ekotala bino biso toza intercesseur ya bot ministry, ne papa Godoy to loba nzeta madi de sika ya kimia. Ne ebe loka liboso to memi aweza kimia. Kimia nzambe ezana bino. Kimia nzambe batela bino, kimia nzambe bomba bino, teleme milimo nyonso ya malade, oyaka kotungisa bino, oyaka ko déranger bino, to neutraliser yango na kombo na Yesu. Na biso to memi solution ya kimia. Soki oza na kimia te okolia te, so oza na kimia te okomela mai te. Olie biloko to ena onfoza na nini? Kimia. Nzambe abatela bino apesa bino kimia. Vraiment na tonisa mina sengo mingi. Non, ça m'a parce que les rêves m'ont comme réalité. Et comme réalité, c'est une émotion. Non, on va vraiment m'inviter. Mais maman, je laisse maman la bino. Les robots de l'Ezamba, les bossos, mais Zamba la soukate. Votre qui a fait répondre de la bonne maman jolie. Oui, sans embêter. Au bas, c'est maman, comme on est maman jolie. Donc, nous sommes maman jolie. Si vous n'avez pas maman jolie, maman ne veut pas au canissa. Bisous. Même tout le monde a descendre d'abord orphelinat arabat maseng arabat par ci par là nous sommes vraiment tout yeti somoko to bi to relais sabino na moi moyen mukie o ya poche na biso moko to sengi intervention par mon touté to beti porte par mon touté to sangani biso mo to bito ya ko lesa bana na biso nzambe wana vraiment apambola bino bolia yango apambola pe biso côté to kokene to zo susu ya mingi koleka basi mato ya kopesa toki bakaya ba malade ezawa toki nzamba pa molite moyen solution ezwama ezati vraiment ya ngona mo mukie to yena ngo bandiko bokola songe chancho ta baji bana bamela oza malamu mingi vraiment ezana bandeko azobebisa mbongo na ye
azozwa temps ya kogaspille même 10 $ na masanga na banini ok 10 $ eza na bato ekoservi awa tomoni babebe namoni bebe moko aza pesa ngai pesa ngai pesanga bebe oyo ntango tozokota awa ntango tokoti ntango basali na nzambe bazobondela namoni miso nange keka mbamona bebe oyo na elongi ya bebe bakomi na sika wana nayesi mama nasinga ya binzambe apesi yo mwana mama nasi mwana oyo akomi charge na yo mutu lokola moi aza charge na yo bebe moko azalaki ya mwasi mi jose ake wapie wana mami jose zwa bebe na yo donc bano bako bacharge na bino nzambe apesi bino bango oyo nzambe akomona ke ye moko alingi azwa charge ya mwana azwi mais ngai naza mpona bino nyonso naza charge ya mutu moko te mais wana oyo nalobi nzambe nde mutu alobi abi mama nasi apesi ye mwana apesi na mama mi jose donc biso totikali toza mpona bino nyonso eza bongo te toza mpona bino nyonso mais bango mibale wana eza bacharge ya bato oyo nzambe apesi bango mami jose deja aza na mwana bokolaka ya mobali aloko te nzambe alimisa mwa koloko te bon nde kaka tolobaka azwa ye kaka na balabala abokolaka deja donc akomi na bana mibale akomi na deux charge donc oyo mpe akomi mwana na ye nde kobokolaka wana nde kolekisaka ye na banore na babona nde ndenge mwana nzambe apesi yo ye mama nasika wana ye wana nzambe apesi yo ye zwa ye yambeli na motema moko ala libonza na offrande nzambe apesi yo na ofele na ye wana papa blanchard nzambe apamboli bino na bebe na bino ye wana boyamba ye na motema moko po nzambe epa apambola bino comme symbolique. Comme symbolique. Tobeta maboko. Saque a makala. Allez, on va mettre la tige. Miliki. Voilà, ça c'est l'échantillon, tu fais subino. Mafuta mbili ezali, saki ya fufu ezali, saki ya makala ezali, basavo ezali bosokola bilamba, Nzambe apambola bino. Voilà. Voilà. Topesi bino déjà bon appétit. Merci. Vraiment nalingi nda lobelo moko bandeko la biso. Maman, il faut toloba. Bandeko na biso il faut toloba. Parce que mingi baza po au sala don accueillir aller lipo batapoto ils ont pas la moko banyo comme mara basufaka. Mais biso to sali effort personnel na biso. Et puis to continuer ka ko sala effort pour na kolesa bango. Mais to zo lancer ka appel na bandeko. Bana bazekele. Bana bazo souffrir, bana bazo zangela mbakolata, bana bazo zangela okolia, bazanga même matela ba mousse za ba mbongo moya mikie. Bandeko vraiment adresse za awa orphelinat za awa. Soko sali geste nzamba kopambola yo. Soko za na besoin numéro na bango to kopesa yo. Ni voyons so yo olingeleka ekoleka. Bokanisa bana oyo. Balingaki baza ba orphelin, ba sepela rapete bazande baza boyelo. Donc, ils ont passé vraiment, ils ont choc, ils ont remonté la bande à la situation pour reprendre la bouée. Ceux qui ont sangui, c'est quand même beaucoup. Bah, nous, on a bien, on a ma condition, bien fait, on a bien. Merci beaucoup. J'invite le pasteur Watt, papa, merci Mingi. Je crois que le message est l'équipe. Le numéro du ministère de Robot et Zawana, c'est qui vous en a posé à prier, vous en a posé à prophétie. Parce que maman Jolie a za musakoli.
Nzamba alobelaka ye, Nzamba atalisaka ye. Soki on a besoin de délivrance, contacter biso, tokosunga yo na prière, pe Nzambe akochanger vie na yo. Po toana ba témoignage. Votre ministère est dans la France, est dans la Belgique, est dans les États-Unis, est partout dans la province. Mais si vous avez votre ministère, vous avez en France, vous avez en Belgique, États-Unis, votre ministère, c'est ce que vous avez. Biso toye tobaki tokobenga binote tokoyebisa binote ke toye kotala baorphelin tobaki biso tokosala pana biso après bino bokosala retour nango vraiment mwana nyonso ya votre ministry oyo tobondelaka ndini oyo tosambelaka bakombatata Jésus Christ de Nazareth bao bazala na votre ministry tala famille mosusu efongami yango oyo bomona bana oyo mwana nyonso ya votre ministry siko ozali Nzamba apesi yo charge oyo muki oyo kozala nango soki okanisi bango Nzamba akopambola yo biso toye toboyaki lisungi na bino tolingaki biso moko mpe toya kosala part na biso alors lisungi nango soki okopesi ozala malamu Nzambe mpa kozanga kopambola na visite lelo toyambi Rehoboth ministry omona bena équipe mobekiti awa baye kotikela bana biloko ebele oyo tosakandaki nango te na Nzambe oyo tobondelaka atindeli biso lelo Rehoboth ministry yango napesi merci na kombo ya bana nyonso ya orphelinat Siloé na bandeko nyonso bazali Nzambe pena pambola Rehoboth ministry esika oyo ekomite ekoma na kombo ya Nzambe esika oyo ebengami te bengama Nzamba baorphelin akota bena na ministère oyo ekele musika na kombo na Yesu nde tosengi nyonso epazali. Eza mutuya eza tobondela ebisa Nzambe agarde Siloé eyeba kowumela kino Yesu Masiya kozonga bana nyonso baza awa babokama malamu babokama na kimia Nzambe ata bango ngolu po avenir na bango lobi ezala meilleur. Je crois yango bandeko balobi awa peut-être okobanda mabe yango lobi teke nde osuka mabe okufela baboti yango lobi teke nde eza bakoki abandone te. Le vrai parent eza Jésus-Christ oyo azwaka bato en charge nsambo na biso tobondela plus kotika Siloé na maboko ya Nzambe oyebisa Nzambe ye moko nini talobi aza père ya baorphelin. Ça veut dire biso tozala biso ka batu o lobi pe tokoza limité lobi pe tokozala te mais pendant que Siloé va nous continuer ça veut dire il faut Nzambe ye moko azwa Siloé en charge tokangi miso na biso Nzambe malamu Nzambe malamu Nzambe malamu malamu Nzambe malamu malamu yonde malamu malamu Nzambe malamu malamu tozobondela biso nyonso nangi tosambela lokola moto moko mpona Siloé kopesa Nzambe Seigneur c'est vrai biso toleki kaka parce que otie biso na motema toleka journal lelo bongo lobi wana soki ozwi Siloé en charge te eza moto mosusu takozonga en charge nayebe te soki Nzambe ozwi okoti likambo éternel bainquiétude ezala su te kolele ezala su te Nzambe akota likambo tosambeli tobonde na kombo na Yesu tosambeli tozosenga kimia nanga ebila esika wana tozosenga kimia Nzambe kimia Nzambe oyo na esiko oyo nyonso eza nguya malade oya mpona otraumatize bano cependant ke baza na moto oyo ya siri te oyo andimaki akozwa bango charge à tout moment so babeli toyesa Nzambe oyo aza capable
Bible lobby asaka ba guérison, asalaka ba opération sans cicatrice. Vous avez une intervention divine. Et il y a qu'à intervenir du la santé à Bana. Que sans Zambalola, présence na biso, netoniati nesika o. Kimia na yo et bilabango. Désormais à partir de l'eau, les ambemos à charge na bango. Nebete Eli, na katatora de Kerit, nous avons un autre corbeau, waouh, aïe akulia. Ça veut dire nous avons ça de même peu pour la bana oyo. Aïe nena bana pouvoir chaque jour pour banu bazanga akulia te. Chaque jour bazanga bonne santé. To sengi kimia, peut to sengi zambe. Abattre la bango, tout ça bien la combo là. Seigneur Père de gloire, Zambalo la Zambasia, tout ce qui vient. Amen. Vous en avez nakata Siloé. Ok. Comment tu dis bana oyo tout le monde a un nombre de combien? 47. Des bébés à ma face à Baltimore, basi à 6 mois, un bébé il y a 3 mois. Donc, bébé na boso ko ngeni. Déjà ma bébé c'était bana bo fenu bazala ki ba koli ba ju ba semba bo ti tondeli ni. Biso de la vie qui va bomi kaka, biso de affaires sociales. Ma bébé au baouté na commune ya makala na niveau affaires sociales. Tellement déjà reconnu l'affaire sociale na ba documents qui ba na baye, ba sala transfert na paiement. Ndeba yo kotikela bino bana. Eza ba biloko e koma ebele na kati ya konti ya sa. Ni ya zimba na ngo ya sa simba. Est-ce que ndenge oza na bana oyo? Bana nyonso kona bango baza bana ko ba parents na bango bakufa to ba misusu baza bana kaka baye kosunga na bango. Biso na orphelinat Siloé toza na baorphelin na bopeli. Papa eza te, mama eza te. Bana oyo basi kuze kwa bino ndenge. Ndenge kaka babebe bayaki, ndenge na yesi soki tozwaka bana na niveau ya komonza bien sociale. Toza kaka baboni. Bango bana batimizaidela tukana kuna babengi na banimero na tokei tosali badokima na bango bango batikali na moko biso mpe na moko. Est-ce que bana batangaka? Bana baotanga 37 enfants baotanga. 37 ko batanga ndeli bakuta minerva te kona lokwa chef de l'état nga cheke batute enseignement baotanga na privé. Na privé ezalaki a pembe tokendaki na baboyaki ekole. Oete orphelin baboyaki. Yoko sollicité na collège kwa bauka des promoteurs wana lokola pezaka pardon na yalobaki ya kosula bana lokola baorphelin to baorphelin nde ayambaki biso asali te faveur moko na part ya contribution na ye atiaki 60 000 francs année mobima na mwana moko bambongo ya bozwaka baofuta minerval ndenge kaka bato bayaka visite boye nde tolela mpo toza na soutien te banda ya mboka to motu moko ayaka azwaka mama charge aza te kaka nde nzambe aotouche mitema na bino bato ya mawa nde bozosunga bango toyebi tobeti lisolo awa difficulté minerval mokutu bakoloba te tata ya libana nde baotanga ne batanga bongo mais lelo bozwi visite ya votre ministre n'habite l'impression d'ailleurs
vraiment na sepeli na ministère nzambe vraiment apambola bino motema ya compassion epesaka moto nyonso te lele mpe baza nango me baopense na bana oyo te ntango bino bokokalisi wana na kati ya lisanga ya bo nzambe vraiment apambola bino afongola vraiment mapamboli basusu de bénédiction tozalaki surtout na difficulté vraiment ya makala mikolo bana bandolianga asemola mpambo donc esalingi esengo mpo namoni saki ya fufu etelemi saki ya makala vraiment nzambe apambola bino nyonso ya mbongo esika euti nzambe abotisa yango de homme de Dieu. Tomoni homme de Dieu. Vous avez la sangoua bilamba. Ils qui préparé autour d'une pote au camp. Il a mort pe coquille. Il a mort le bilan pour y dans votre aux yeux à moi. Na pesi na examen merci. Ils avaient vraiment préparé mais les recommandations aux ambassades sur tant que bima d'être quelques pièces pour maman tekaka bité. En tout cas, on a dit que nous avons la facilité. La police a bana oyo, les gens ont alors, tant que tout le monde est comme yawa, maman je t'endoi, moi tout ça autre mais attendez et bon gars pour aller. Oui, tika les baboussou, je pense que les gens ont demandé ça, tout le monde ça prend la direction pour regarder la paix. Na bonne chose maman vous êtes couple? Oui, c'est couple pasteur, Blanchard, Loua. Église, Jésus renvexe, les Arabes qui sont dans Kamba, c'est toujours Kamba, quand les visionnaires Ngamoko, comment tous les Sanga et toujours les Sanga, l'église était, les Sanga ou les Sanga, c'est presque non sont, bon de la dissécation, il y a tout ça par rapport à la vision, aux ambassades qui nous saluent, maman jolie, maman de Saponi, on est tous ensemble, tous ensemble par rapport à nous saluer aux ambassades. Asali ensemble na biso rappel na bokanda na Jacques on ensemble les autres religion puis ya malamu sengeni botai bana bina ye visiter ba orphelin ba veuve vraiment ensemble partout aux landanga ça la geste ko zamala to sunga bande ko na biso bala na pasi vraiment ça m'a pesa bomba ni papolia ko zala malamu zamba ko visiter biso ko na Tambe na tamboli na verset moko na tamboli na mukanya na Psaume 41 verset na yango de ozo na bana biso heureux c'est lui qui s'intéresse aux pauvres au jour du malheur l'Éternel les délivre balobi esengo na moto oyo azokanisela ba veuve to ba orphelin mokolo yeba kokwea na pasi nzamba kosala nini akokanisela ye mama na ngai esiko zali osali na nzambe etala bana na biso tokanisa bango na mai tokanisa bango na eloko na kolia bano baboti baza te mais papa na biso Franki awa azwi responsabilité mpo na bana oyo tosunga bandeko na biso olie okende kokaba eloko moko boye ekopesa ta litomba te yaka komelisa bana oyo bazali awa mai bakana te baboti na bango bakufa po mutu moko takanaka yango mais eza ebaka oyo ekweli bango totika bango te oyo nazalaki nango vraimen ya koloba yango wana mais ma pasteur ozwi ndoi nayebi te déjà ozalaka bapesa deya ndoi mosusu déjà vraiment naza na bandoi ndoi oyo ezali ndoto lelo belle sœur na ngai amoni na vision amoni bapesi ngai bana mapasa moko aza monene suki ya ebele mpe ntango na tokoti kati awa mpona kobondela misu na ngai ebwakami kaka esika oyo bebe alalaki abandaki kotombola mutu azotombola mutu nde nasadrese na yaya ya mobali azalaki pembeni nalobi na ye lamusela ngai bebe wana yela ngai mpe mosakolo esika azalaki nde nzambe azopesa ye mbala moko message ke mwana wana kombo na ye Nancy Kawana vraiment naza na bandoi naza na bango oyo akoki kozala ta 10e. Merci. Komona ndenge nini robot ministry baye kopesa eloko mpa baorphelin mais eloko moko etike biso makasi ezali boye ezali ke napesa image eloko moko ezali ke tomoni baorphelin ezali ebele eloko nini etinda evuma bino boya awa olobi ke eye na carte ta tomonaki wana mais vision oyo ya koya kopesa biloko
eza budget ebandi kaka récemment dès le commencement ya mosala. Vraiment, merci de la parole. Quand nous avons fait cette vision avec robot ministre, tous en a pour nous laisser pour soutenir ma bébé, pour la malade, l'hôpital, pour la vision avec le robot ministre à Wana. L'objectif c'est de faire vraiment combien de temps. Ça fait bien combien de temps, Bata, vraiment, robot ministre, c'est le quoi les lotiers. Mandoko be na siba okamwa robot ministre to à 10 ans parce que to bande on depuis kala. Ma eloko oyo biso to sala mingi na robot ministre to 40 ans. So nzamba lobi na biso te to sala eloko. Première sortie ya moyo. Et la première sortie na internet, mais la première sortie à na média. Première sortie à maman to bande banda ko ligate ko ya ko bima na média. Bande ko bondia na nzambe nzamba lobela biso apesa biso ba directive si possible to ya otika biloko caméra ezala batu baloba ya lobi po panza loba na mokili na e panza na to panza to bondela ki to zaki tant na biso ba message ebimi message ya roya a ebimi le 31 décembre. Donc je suis bon de le 31 décembre na buku ne prophétie ebimi nzamba obi na mois na trimestre ya liboso ya année 2023 donc janvier février mars avant et si la to continuer il faut que bondela mo. Mais eloko etikenga makasi ezali boye ezali ke possibilité s'il vous plaît eloko etikenga eza boye bato mosusu ntango bazoyeba te bato baye lelo awa ezali bongo mama chocolat arte comédienne oyo bato bayebaki na mboka oyo arte comédienne ye mama chocolat jolie et puis moto abimisaka baprophétie ya bacomédien oyo bacomédien bakokufa nzambe alobi boye ezali ye. Ah, côté de Papa Godet, on va pas y avoir évangéliste. Tu peux te le dire bien. C'est mieux jouer dans le monde là-bas par terre. Il y a des amis et ça mine ni surtout. Et ça me faut présenter l'organisation avec les amis. Votre ministère et ça intercession. La carte intercession et ça vraiment église. C'est ici ba église et votre ministère et votre mina kati ba prière et bandeki na groupe Oasis pour ça y est groupe Oasis ya théâtre na kati na mweza mosako moko otanga kombote alobaki na ngabi o eza groupe théâtre eza église ala dutaki abi kanga data lelo ko mango o kende liboso otutana e polongwa groupe ya théâtre et comme un ministère non mon ministère moi ya monene sima mukongo na yo vraiment eloko oyo na je sans nzambe merci malgré tout ce que tu que kaka ba prière ba retraite quand tu vas bien mais biso to yaki théâtre ba ko biso ba prière ba retraite ba une semaine na ba kasangulu oh théâtre ndenge be ba lobaki na bango to yaki na pasteur wata yeni mo kambira biso ya robot ye vraiment oyo to bandaki na eloko mati no ba pasteur wata s'il vous plaît pasteur wata Pasteur Wata, il est président de Tobanda qui n'a pas été président du ministère à Réobot et Zokotama. Tout ça qui n'a pas été. Il y a des gens qui ont prié, qui ont retraite. Au moins, on a organisé retraite. Tu vois, retraite, on a organisé Pasteur Azad. Pasteur Wata, il est une semaine à Kassangulu. Donc, on va professionnel qui est comédien, il faut que ça déjà. Robot ezalaki déjà bato ba découvert que mon ami c'est pour te dire des hommes qui sont en média que ngonga na wepo kakité les alarata nzambe soka libo bimane si de l'autre bimu donc parce que wata c'est quand on a la retraite yaza mokambi wazo tamba biso pardon coordonne biso wazo coordonner robot ministry na papa kodé kasi na kazo eza chaîne laye et bandi papa ba berger Godé ba yekoya pasteur Blanchard donc bango nyonso ba botami na kati ya robot ministre pasteur Wata azana église néerlandaise pasteur Blanchard azana église Jésus renverse pasteur Godé azana mosel na nzambe na louange donc aweza église te eza kaka intercession ngapi na église na ngana sangi donc ndeto zabuye ni kolobaki to sangani awa pona ministère nde sangisi biso
donc ba message au monde ka prophétie et bini et marakaka na ba sel nzambe ko bobosika awa oza ebele robote panzana eza international ne nzambe ba o bazotela biso ya poto bazokangwa te eza na France eza na Belgique eza na Amérique bana robot baza ba simbi robot ba oyo tosambelaka en ligne tosambelaka lundi mardi mercredi tosambelaka de 12h à minuit tosambelaka en ligne. Donc, il y a un ministère qui va cambier le message du mec qui a professionnel, et du mec qui a quand on m'appelle ça un message, tout le monde peut peut-être moi beaucoup moi qui ça maki et ningi c'est fait moi mon kilomètre vous avez pensé on a tellement vision la vision quand que les nzamba de marabiso nzamba lo barapona na mboka alo barapona ba ministre ba député belé ba autorité belé en mboka on nzamba de la votre ministre pour vraiment mira surtout approcher à bangote et comment ceux qui ont eu message pour notre autorité la vision en mboka mais lié message wana balobi o mutalo kutaye ka kwa pese mbongo akekuna kaka akemuka mbongo na message moko créer fondé comment eza bien mingi to za tout comme message vous aurez bien pour toi qui remettre comment rebondir la pour mais cette fois-ci to quoi affronter kaka to yebisa bato mara musu to so baki ezo sala ko remettons basambe la pour na ko makambo ani ko. OK, merci. En tout cas to comme chité on a parole. Pour citer, s'il vous plaît, pour comprendre l'artiste Nabiso, très bien, par rapport à la prophétie à la comédie du matin. Bon, merci Mingimira pour la Malora. Nzambe amonaki ke brèche moko eza ya kofungwama amonaki ke libulu moko eza ya kotimola e na makomi na ye alobi nazoluka mutu moko oyo akomata na ngomba abondela mponga nzambe nasala mabe nzambe apona kaka mutu mabe eza epa na biso baartiste engaka kondima te oyo moninga artiste alobi me na kati na biso basala nzambe baza moni message wana tango ebimaki ayebisi biso tozongi na prière avant que tobimisa yango tolobela na tout na nzambe a confirmé que na temps boyi baartiste boyi et tolobaki yango esalaki oyo esalaki tozosenga kaka na baartiste kozala artiste eza bien kosala mosala eza bien c'est un don que Dieu nous a donné mais yebaki nzambe azali grand artiste eza nzambe metteur en scène à solo et donc moi je pense que tout ça la musala théâtre et ça musala nzamba pesibiso mais to yeba que toi la mission pour nzamba pesibiso ya ko panza sango malamu to lingana entre biso ba artiste Rehoboth eza pona mutu nyonso oza na problème na ye amoni kana besoin de soutien spirituel aya ko bondela nzambe et depuis to bandi nzambe na décevoir biso alors yo peso ko ye nzamba ko décevoir. Moi, chocolat, vous allez artiste comédien. Nous avons un pour comédien. Parce que quand vous avez tout le monde a fait des comédien. Tout avait passé de la foi à faire une prière à bonne de la qui font la base. Pour Bandawana, le professeur m'a soutenu. Nous avons soutenu pas. Merci beaucoup Mira. Nzamba lobaka. Nzamba monaka alobaka lisaka mambo. Donc omoni eloko eza mabe na bandeko na alobaka pona ba comédien te. Tolobela mi pona ba comédien po toza kati na bango. Toza parmi bango. Omoni tozo kine mingi panzwana alobaka pona mboka pona ba tebele. So tozo keka mingi pona bango pona ni po toza na kati na bango. Nzambe alobaka eloko eza mabe na bandeko na biso eza kende. Ça n'a pas boudé, nous avons boudé, un message. Nous avons profité de ce artiste, mais c'est un message de quoi plus message. À quel âge faux, le fou comme on y est message à nous avons une prophétie, nous avons un temps présent, nous avons un passé, nous avons un futur. Mais on a passé et on a un présent. Et puis futur, nous avons un alors quand nous avons un futur, nous avons un futur. On a présent, les autres ont la future. Monsieur Zana passé nos ezongi,
Mseza na fitile no moseza liboso ezozela yo. Na prophétie baboya ramonte yo bondela nzambe pona ngo, yebisaka nzambe maloba oyo ko bango balobi. Soki eza ya yo ekokisama ya mabeto boyaka ya malamu tosaka ni tosengaka ekokisama. Mais bandeko na biso ba comédien bakomisa ke ko lo moko ki ya licho ya kofinga bafinga nga pe bele tomona ba image basela nga ba émission baloba ba n'importe quoi pour la prophétie. Mais nga naza kaka musakoli ya ba comédien te. Naza musakoli ya naza musakoli international. Nzamba belanga on a monde entier parce que on a bato solana bango bazana ba Australie bazana ba Autriche ba mboka ebele bazaka pona ko moté pe pona ba comédien. Ba comédien mutu baza ko boya message pour les autres mais pas prophète pas pasteur pona nini bazo médiatiser ngo que bana ba combo non ba comédien mutu baza ko rejeter parce que bakoko sala ba te que bino ba sakoli soko moni ni mo ba comédien en général au lieu qu'il y a autant de combo mutu boy comédien boy akufa comédien bozo na te que ça peut bien te. C'est un message venait sur les cabinets, même quand on se fait ça, on tire la lettre, le message, ça va être bien. Oui, nous avons le temps de Souana. Nous avons ça quand on a fait ça, on y est bien, ça part artiste, on y est banni. Sur le numéro, on est au besoin. Sur le adresse, on est au besoin. Nous faisons le banni, et nous avons fait ça, nous avons fait artiste, nous avons fait la parole, nous sommes là, tout ça là, l'artiste n'est pas une ratée, aïe, à mon mais parmi les théâtre, on a battu le bango. Naba auto kriagana bango. Mais Rehoboth artiste basé bien. Oh, oui, comédien mais basalia. Donc on t'a là on peut pas retraite. Parce que na moni ya minute dans comme secrétaire. Non pasteur Goda se présenter. Banane. Ndaba mwanzambe to boyo ko ko ni. Kambi kat na Rehoboth mais bango ba yaka na bakana bango to bondeli. Ya za ko kambi. Ndaba bakana bango bondeli bakei. Oyo bazo kamba Rehoboth ministry. To bana bazaka ba nettoyer pour na 4 ko dire 3 jours. Bondeli nous peut na transmettre un message avec qui pasteur na yebo ko privé à bondeli pour na. Message sur les gars qui n'a nzela à pasteur de la foi parce que pasteur de la foi quand on le dit azam moko na biso ba comédien. Vraiment ya lingana sola na yende to sola ki pese ba ngite ke sika ka ko na zambe to sola pese ba message ndenge nzamba pour abenga li pe ba artiste comédien qui n'est pas tout bon. Nzamba lo ba kana yi. Azo lo ba keka. Azo continuer. Pour le moment sikoyo 2023 Nzamba lo belo moto pour ba comédien to profiter pour to soir à hôtel. To ko sala émission mususu penza pona ya. To soir à to profiter. Non, to sala émission. Les Rezali Rehoboth pona orphelinat. Donc les Kambozo Lukawana zara calme. To ko sala penza émission. Mosamba musu azali. Bébé. Nzamba lo bini pona ngana yo ba. Ye penza. Pasteur watakusiwe. Basta nzeba lo ba pona ba message ba comédien to les baté en train d'aller baki. Ce qui est vrai, non, les gens ne vont pas mais atalité akanda finga to baka kuna baka pour nakati ba comédien makambuze obenga lité akanda ndeko noke no ndeko nanga kwa molobi na fete na ngote te nako benga eti na limbisa eka za ngo problème ndeko nanga lukale ba vi alukale kana émission ba batala ye ba mona ba lobela e bonga na olanda e vraiment na musala nzambe na osela na kana na artiste comédien na lobi on kaka na occasion que la guerre de Chihuahua. Donc, tout le monde pour bâtir une nana tika pour faire ça va message pour prendre la plateau pour le message tout est mis comment on va délai ma carte monde va comédie voilà mais à suivre tout le comédie pasteur vous allez Kabaroloba à 10 minutes on a tout tika on peut visiter à l'élo déjà. Merci beaucoup pour la parole de votre Singaï. Je crois que l'autre grand essai, vous avez qui jour où nous avons apprécié nous doit vous visiter au Félin. Donc, nous avons qui tout bundi, nous avons tout ici à nous, et nous avons essayé pour nous. Donc, nous avons pour ce journal de l'eau, nous avons visiter au Félin, à Siloé. Et c'est pas ça ma casse à moi. Là, c'est pas un journaliste, des médias, nous avons assister je peux les amener là, nous avons pas pour la vie, nous présence na vie, nous sommes de la vie. Merci beaucoup.
Moi de la chose à une photo de Tishika. On s'appelle Mouki Azali. Voyez, Mouki na âge, na prophétie. La prophétie à Mouki, à Mouki. Ça va être un dongo chamiko, chamiko. Non, on fait ça quand on merci. On a suivi biso. A pesi biso ngolu ya koya na esika oyo ya koya komona baorphelin ya kopartage na bango temps donc nzambe azwa lokumu eza première fois na biso mais eza dernière fois te donc tokoyaka tokovandaka na bango mpona gloire ya nzambe. Merci beaucoup. Tout ça pour de la fin puis maintenant retenir ni pour la journée de la téléphone à Minon. Mot de la fin mot de la fin passé. Mot de la fin na numéro malamo quoi. Toza bandeko na bino, c'est une organisation eza mission onzamba pesi biso. Yango tofungoli maboko bao nyonso balingi kosunga bato. Bao nyonso balingi kosala acte moko ya foi ba contacter biso ba numéro na biso eyebani. Mais numéro moko tozo pesa ezali 089 plus 243 89 78 49 130. Nabandeli plus 243 89 78 49 130. Soko bengi na numéro wana okozwa biso. Vraiment, ils ont un ministère, il y a prophétie, intercession et puis délivrance. Ma témoignage est belli. A toza wapi, benga biso, toko bonde la nzambe, et nzambe a la quelque chose. Nzambe alola apambola.